Mbote Nabino Balandia HD la Congolaise TV. Bosso Nabino ezali simple serviteur Nabino Gaylor, autrement appelé, autrement dit cardinal de la presse. En tout cas, tu peux embêter Nabino ma solo, il y a vrai. Quand je dis il y a vrai, il y a solo non commet concernant la musique Nabiso Amboka Nabiso Congo. Ce qui peut être côté mais réalité en face Nabino précisément musique Nabiso Amboka Congo. En tout cas, toko sabinote Moutaroti alors la déchire aux alatés. Entre bino so biska vous allez boire lengi. Bon moi qui maya sika, mama sika, pas de blagues, pas des appels inutiles parce que m'envoie bien yango et bandi. Je suis là avec vous ensemble. Alors biso tolobar lobar pas baté. Télé bino ba preuve à l'appui. Donc tu as la réalité en face. On se comprend. Les minutes les solo tozala on a minutes ezali li solo à 78 ans. Il y a le président Verkis Chamwangana. Babi n'est pas commenté, président ou Ningisa, l'église catholique. Surtout bête à archive, Babi, et histoire échange raté. Hein? Il est là, et il serait là, il resterait toujours là. En tout cas, Babi, robot, en tout cas, épingler Mounoko, président Verkis Chamwangana, président, Tina Sommet. Ouais, robot, il y a Salim Moukilini à part. Achakomo, la bisoté, trop à la pété. Oui, ça a acheté la Congolaise TV. Tu as la réalité en face. Torolo Balo va trotter. Tu as la régie. Sabino Indousa. Il y a idéologie. Il y a Nenge. Sentir Ekita qui te connaît le président Verki Chamwangana. Boyo Kamasolo. Kati Nenge Betamagi. Ngo. Toleki. Parce que bon, vraiment merci. Ndenge tukungani susupa ya PDG ezali kona okubongisa 78 ans na ye de bakomi ça se fête. Omoni je crois batebele batali ba image tosalaki babengi mingi ah baka mwana sepenza mafuta ngole toka Socrate notre information donc boy moi Cambo les gars qui doit adopter même temps de la sorte ministère parce que là qui a en tête pour il y a beaucoup de tout ce que bon là il y a beaucoup à signer bah le numéro j'allais avoir ça le numéro il y a moi c'est là c'est qui moi là qui va demander pas honorer alors vraiment c'est bien parce que boy pour ça transparence et ça parce que ceux qui examinent maman va faire appel à tout maman bengier donc parce qu'il y a des répliques après on va expliquer. Alors quand le conseil parle pour il fallait Zanaï, il se voit dans le ministère, il fallait Zanaï Bissou. Il y a un bâti sous le mécanisme. Alors que non, il faut bâtir un numéro scientifique. Le scientifique, c'est un exemple de base de débat. Il y a un comité Tunaka. Un journaliste va retourner, il y a un surtout je juste à Karawana parce que témoignage ok c'est né bimi la VV anti la sala mon faut pas travailler parce que les avantages comme na mobile na biso de l'eau parce que tanga ma archive c'est ça maintenant logo to ba ça la kuna la kati ya na document journée scientifique ok est-ce que comment va ta place comment jusque-là, non, la carte à l'aide, il faut inviter avec qui ses alliés, on regarde la capitale. Il faut que mais jusque-là, au niveau d'invitation, pour tout ça, l'invitation de celle qui a la correspondance. Non, l'invitation, c'est la lettre de Kaka. La lettre, je vais déjà que inviter à un moment les alliés, regarde la capitale. On peut avoir importance. Il y a des mais vous avez des besoins privés,
Et bien, il va déjà que non, nous aurons des invités. Et puis, ça pour moi, la problème, on a papa la biso Mozungu. À Rosona, pour traverser. Bon, là, papa, c'est que le numéro, était les lettres, là. Tu auras un peu de maman, na bandi, na organisateur de ça là. Parce qu'il doit avoir mon co, il y a besoin de chapeauter l'organisation. Quand tu es présidente. Le document, nous, de ça là, à Baye Bima, peut porter signature. Puisque quelque part, peut-être qu'on a besoin de bien que nous soyons accompagnés, chaque fois accompagné, mais peut-être que vous avez pour représenter le président Ezaline de Yo. Il y a un moment que nous avons lettre de salut au Yo, la tête de salut te reprend le numéro dans le numéro du président. Vous êtes babi ko benga pour déplacer na yo pour mutaka na banzela pour banzela ni chaque pour déplacer nous sur la base chaque accompagné yo attends que je dois ajouter mais yende mutaka ndeke il y a un document pour les ma correspondance et les signatures dans l'organisation de Gossala, président des Alines de Yo, dans l'organisation de Chaka. Alors, dans le niveau de la mission, maman, dans la CPD, aussi à Bombenga, vous avez bien, Bombenga, à la suivi parce qu'il y a une promotion musicale. Aussi, pour cette organisation, j'allais Bombenga. Donc, voilà ce que vous avez un travail collégialement. Voilà. Car un lingue qui a pour la ça, il a mon je vois. Mais c'est comme on a un an, il faut la colonel correspondance. Correspondance, il est mort aussi. Maman, il est mort qui a moi. Il est mort aussi à la seconde. C'est quoi, madame? Madame, jusque-là, tu as programmé 25 correspondances. Tu as dit que officiel na biso awa. Je suis président de la République, Premier ministre, président de la Sénat, président de l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée provinciale. Voilà l'officiel de la biso à la question. Je suis totali na niveau de Congo. Totali président de l'Assemblée provinciale Congo central. Totali ministre du tourisme, Congo. Totali ministre ya troisième, Congo. Totali vice gouverneur Aïe. Totali député Ntingi. Totali Adios Ndombasi. Adios Ndombasi. Simanango. Tu es officier de Moussou sur Anaxasa. Tu es gouverneur. Tu es maman ministre. Gouverneur, tu es le Boye. À part tu sais qu'il soutient, mais à s'impliquer pour que l'image de marque naïe est à la vivante. Dans le sens nini, à l'Ukesika, à Nakasavuku, Ototia, monument naïe. Et place naïe, le mieux syndiqué de lobby, est un rond-point Victoire Gambela. Parce que les gens ont commune, qui en France, et puis parcours, il y a. Gambela, il y a un commune déjà dans le Canada. Puisque commune et vivre en France, et parcours, il y a l'activité culturelle, ou alors, le occupé la première position dans l'avenir Bongandanga, pour débaptiser Yango, Batia n'a comme petit. Soit le deux y a un programme, soit après ce son monument, soit après ce soit avenir. L'image de marque qui est à la vivante, les a toujours en vue, parce qu'on va vivre Yango, à niveau du gouverneur, Tout le gouvernement ministre, ça s'est appliqué. Alors, tu as ce qu'on a un sponsor, tu as dit Bralima, Bra Congo, Tel, Vodacom, Africell, Orange. Puisque Bango, ce sont des partenaires privilégiés. Oh, il y a la musique, ce sont des partenaires privilégiés. Donc, ils ont droit, ils ont obligation de ne pas rendre à sincère. Ce sont des artisans qui bâtissaient, façonner la musique dans le
nyonso tokomi komi ya mozala biso bato kaka totikali kokomela bango ezali bafondation na bafondation baoni je tokomi nanu te mais sur le 25 correspondance programmée déjà 22 eza déjà na biso awa oyo yali te tozozelaka tokota sibe otosala yango lobi peut-être tokoya nango mpona signature tokoya nango na signature tia basignature lendi tokala kokabola ye movi atie signature alors je me limite là par la force de l'enregistrement Nous surtout, c'est qu'il y aura une journée scientifique. Oui, entrez. Oui, maman, madame présidente, nous va te dire si comme il y a président, il y a est-ce que vous avez devant la presse? Parce que si vous avez le banquet, si vous avez à la autre jour excommunié. Basi balongola yango basi baleva mesure wana parce que basalaka déjà messe ye na bakonga epa cardinal Malula basalaka messe awa na première rue avant kono cardinal Malula tika biso parce bakomisaka déjà makambo wana après la place cardinal bakomisa déjà makambo wana ese bonga prévane yango molema akufaki autorisé qui a matin la chair pour appeler sa discours mais il y a 4 églises catholiques donc là on a un problème même il y a certains temps nous aussi on est tous à pour mariage na biso l'église catholique sauf que kaka par contre temps va voyage les gars qui mingi ya bwana les gens qui sont sous temps ya pour continuer maman dit que je me suis avec mon ministère si va réussir au côté si va réussir on demande à quelqu'un qui est sur mon côté exactement parce que bateau va zoyer parce que c'est quoi micro attends on donne une question non ngala mabakasi oui maman boli msabiso pour comprendre batebele tisiko bakazala pesa ya mongana na nzembo na komituna aza excommunié na église catholique pa ya pape pa ya Rome siko est-ce que ezala kaka to c'est le voilà non mais dire wana basi balokola ngo ekikala avant kondo cardinal Malula tika biso bazalaka na secrétaire na ye makonga bakenda kuna basalela bango messe asala mpe baémission ebele ase aloba yango preuve ane leur madilu système akufaki président madilu nde asalaki amataka na chere apesa discours na ye na cathédrale awa na lingwala donc mpona kolakisaka tomela mpe communion po tolakisaka problème wana esi eleka esi esila kongaki tosala te libala na biso na église catholique sauf que bavoyage na misala nde esalaka te tosala yango lisusu te mais tozala lisusu na église catholique problème te na maison mère azoka toalaki bien maman moi moto ezali bisa moke maman ezali vie tuti aloba mingi te circonstance nasalaka nzembo wana ayebisaka yo eziko ayebisaka yo asalaka yango parce que azalaki komona ke donc bato mosusu bayaka awa balobaka na biso ke aza prophète ya banoir parce que ere wana soki okoti na église omonaka batie bafoto ya mindele lere okoleka place nyonso ozomonaka batie bafoto ya mindele angelu mindele soki batie mutu mwindu ya mwindu wana maseke donc wana mutu mwindu yango wana donc tellement kabandaki kokende na église azotambola azovoyage epesaki ye mwa réflexion moko boye nde asala nzembo wana mais eza nzembo moko historique epesa trop c'était pas le moment na voyage azalaki kokende pape nani azakokende cardinal Malula na nani makonga baza kokende nani cardinal azakokende Rome bakutani naye na avion ayebisi ye vertis c'était pas le moment
asali neti arevesai bango po sikoyo so otali bakoma kolata bamaputa basultani bakoma kotia barafia bakoma kotia mpe omona yesu batie ye moyindo ozomona mais liboso ezalaka bongo te yango wana donc c'est un prophète pour nous mais nzembo wana c'était pas le moment donc azali na avance mingi na réflexion par rapport ya vie ndenge ezalaki koévolue ezali na bamindele moto bazali na kotriomphe bato mwindu bazalaki nao na se ye nde azalaki à l'avance. Maman, c'est quoi parce que tu as question sur la souffrance. Est-ce que les alliés de télévision, c'est à ça déjà né, mais on est. Testament. Testament. Voilà. Il y a très essais. Parce que là, on va voter, ministre de Troké. Déjà ça testament parce que bon était mon colonga après voilà pour la guerre du mieux la nina bébé center est-ce que Dieu a tout prévu ça déjà elo moko ezakatabu somona aza mutu moko amuta mayele atangi mingi asali mingi ayebi ye moko ndenge azosala répartition ya testament na ye somona mo non ngana namona testament na ye ngana namona testament na ye après dina namona testament na ye mais ndenge nzambe accordé cette grâce là po azalaki déjà abelaki il a fallu akufa mais lelo eza te makambo nyonso mbele tozosala te mais lokola nzambe azongisi ye na bomoi asi ayambi mpe jésus comme seigneur et sauveur na ye donc il est devenu nouvelle créature donc mpona testament nzambe ye moko ayebi mokolo nini ye moko akoloba nasali testament na ngai akobenga notaire akoloba mama tala testament yango oyo mpo naza na bana ebele toza na famille monene parce que ye aza lokola chef donc aza l'aîné donc lokola te aza l'aîné de la famille epuis aza chef de famille na bakiamwanga na nyonso ye nde aza chef de famille papa na ye akufa tikela ye baton ekomama ndenge ezala to ye aza moïse voilà bon tokuza keza suka ngolo est ce que ana ebinemi ebele yango message na yebisaka na binemi na un message na binemi ya kamo na binemi ya kiamwanga na ntuka chaque chose a son temps wana bozali kopotana ezalaki peut-être baignorance balobi bato bazalaki kokabola bino eza lokola mwasi aza na libala bato bazomona avantage nini aza nango na libala wana ale babandi kokotisa basongisongi nde nazoloba kiamwangana ntango nzambe azongiseli ye bomoi eloko ya liboso na hôpital erne azongi abi na nga mama nalimbisi banguna na nga nyonso nalimbisi baleki na ngai nyonso naza na likambo na motu te bopengela nga bango mais ezosala ke moye tomonana na bango eza te mpona bazotiatia biso bakale mais papa aza na besoin ya baartiste na ye nyonso na baleki na ye na bakulutu na ye nyonso aza na besoin na bino bao nyonso tu oyo baokanisaki o vertis oyo nake kuna kohumilie nga c'est faux vertis il est devenu une nouvelle créature vertis kiamwanga na mateta asi alimbisi banguna na ye nyonso aza lisusu na likambo na motu te mwasi azotamo ana likambo na motu te est ce que besoin de voir la caméra c'est abengaliki na ndio malongo c'est ça mpona nyoka longo wi asi abenga ye asi abenga ye 2 ou 3 fois na telefone jour mosusu aondira azalaki ya kolala azoyeba te nga nabengi ye awa kaka na bafeti awa atindaki mpe bato bakutana na ye basolola donc aza susu na besoin biloko wana te esika mobali na ngai nzambe azongisi ye ezala nga nalobaki motu nyonso porte eza polele toza na likambo na motu tata jour tokendaki na mise tozalaki na mposa ke tokende kopesa bato nyonso tu ngo te mpona kolakisa ke toa na problème na bango te mais sauf que organisation ndenge ezalaki kokunu epuis temps ezalaki mokuse tobaki problème eza te tokorattrape makambo wana nyonso même après faut koyeba ke nyoka longo c'est un frère pour nous ozomona aza na problème na ye un message à nyoka longo azolanda kaka mwasi ya PDG un message nyoka longo azolanda nga abengaki semeki ça voilà ebisa semeki
semeki na ngai josa toleki na bino makambo ebele. Première fois na biso tokendaki Inde tokotana na papa na HG otelemaki comme un frère nde tozwaki moyen tokendaka na Inde première fois obundaki na moyen nyonso tozwaki baséjour bamakambo mpi okutani otelemaki comme frère kolanda songisongi ya bato te. Ngai naza na nsima ya rencontre ya mes attentes na bino oyo te natelemelango ntina banda na ebandeli ntina sikoyo entourage ya ngambu na yo na ya mobali na nga nde ezokabola bino me na ye moko ntango nga nasololaka na ye tozalaka na ye alobaka nazoyeba te eloko nini nasali leki na nga. Ngai lelo nzambe aobenga nga na okei na ngai bango bato bakotikala na mosala makambo na okoyeba te eza ndenge nini. Donc semeki nazoyebisa yo luka okutana na ndeko na yo ere yango oyo tozopaka te kaka le moto asi akufi nde obandi koya kotika bafleur obandi koya kotala soki bamakambo nde nini ere yango oyo. Aimons-nous quand on est vivant comme ça ta yango tolingana ozomona bokosana biloko nyonso wana. Frère na yo akomi une nouvelle créature azosambela nzambe aza na apesi ye vie bamakambo na bino wana esengeli bobosana yango. Biso toana besoin mbongo te toana besoin banini te me tolingi ndenge ezalaki so oza na point awa na victoire président naza kote oyo bomati bomonani biso mpe so toza mwa kote na yo wana te toza kote oyo toleki tomonani surtout toana besoin barankile te. Merci en tout cas. Vraiment que question monsieur Zali question monsieur Zali maman tomonaka tango papa Wemba kufaka eza ba video mo etambola makasi o ya président na biso eloko sali biso pasi ala ke moi sa papa Wemba video wana babai ke no président azali na problème na papa Wemba. Est-ce que vous allez maman est-ce que vous avez déjà que okutana maman Amazon bosolola pour na kima po itolo baki papa a comme une nouvelle créature. Est-ce que vous avez déjà la démarche wana okutana maman Amazon pour na kolongwelo kwa na mutuna e? Non. Bon, maman, dis ça me fait répondre à la question là. Non, je sais. Non, tu viens de répondre. Dis-moi répondre. On a maman Amazon na pesi na lokote aza maman moko ya malamu mingi. Azaki sur choc ya mwana peut-être azaki ba réaction wana ozomona ye moko mama namona ba image assistisa déjà par papa eza problème jour papa kendaki ko bakutana na ye nga na kataka nde vol na nga nazalaki na voyage na fait tokende mpe na papa bakenda kokutana na Paris non awa bakutana awa basolola avant bafete une année ya papa Wemba. Papa Wemba payé moko avant akufa atika osana papa problème te ezaka kabiso basi doyaka koyeba makambo na retard po papa Wemba nazoyeba tozalaka na feti ya mama Marie Claire ya ministère ya culture ya Mbanza Mukalai tozalaka bango na feti moko kuna basolola très bien na papa Wemba bazali na projet kutu ya nzembo moko boye bango mibale baenregistre bazali na problème te eza nde mama peut-être ayebaki te en dehors ndenge papa ndenge abimaka barelation nini oyo aza assez entretenir na bato na ye même si moi mes attentes moko. Moi je me souviens papa l'air à Kepoto na 2015 non akenda poto na l'air madilo akufi maman Amazon na papa Wemba basala dina munene mpona papa nga nalanda ngo baskype ozomona donc eza nango kaka milie moko donc bato nde bakabolaka biso moko tozalaka na baproblème te ozomona mais mama soki fonake komona ye nakemona ye problème toza mois d'avril papa Wemba bientôt là les 25 ans tout va petit à partir des 20 déjà bazo fêter date ya papa Mbakufaki ils sont l'organisation déjà ba Salama. Est-ce que tu as compté que tout le monde a maman permet la maman Amazon? Non, il n'y a pas ça dans je serai là
Bon, voilà. Là, vous pouvez, maman. C'est une maman pour moi, je la respecte beaucoup. Et je l'aime beaucoup. Aza exemple populaire pour moi. Selon les papa Wemba, Aza Kokutana, papa, Bazo Solola, les avons ça la quête. Les papa Wemba, Aza visité Biso, Tozo Kutana, maman Amazon, Aza Ozaki. Donc, na auquel moi ma bébé a été, je la respecte beaucoup. Na Ozalawana, sur la petite invitation, sur Nozanaki, na Ozalawana. Voilà, compléter. Voilà, la compétence, c'est la compétence comme il y a Papa Wemba, mais l'Amazon, vraiment, ton mataka, il bosse tout bandaka dans le cimetière il y a Négropole, tu viens d'un président pour y aller. Après, tu mataki dans ma campagne, c'est quand il y a des Somba. Maman Amazon a s'excusé qui en tout cas vraiment les aïeux en tout cas il y a des photos, il y a des images. Pour maman, vous me un message de autorité. Parce que ma conduite, si tu me connais pas mon beau papa fait ce qu'il a dans les réseaux sociaux, papa la biso j'ai dit ngobela. Maman mise à quitter les à la zone en pour ça nous aller. Dans ce pays ça papa papa banda oye na pouvoir naza na cérémonie mais naza na souci moko mobali na ngai abeli banda le 5 juillet année 2021 otindi mikanda otindi ba ata motu moko te asista biso ndangolu ya nzambe asali abiki papa vertis ayembela papa Chichi ayembela ye na matanga na ye asala mpe album mpo na ye nalingi bosunga mobali na nga ere yango bosunga ye na baevre nyonso oyo asali na mboka oyo ndenge aza ata ndenge akomi akomi lelo na 78 ans akomi na ta na ye ya retraite fois jouir na bamisala na ye oyo asali na mboka oyo asali bastudio ya minene amema badiske asali bamusicien minene apesa bainstrument nini vertis asali aza na banini asala journal aza éditeur donc aza informaticien donc aza motu moko asali mingi mpona mboka oyo mais tala esika biso tozovanda toza kaka na kasavu bokanisela biso ere yangoyo bosepelisa ye bodekore ye mpona kokutana no papa eza likambo baletre nyonso biso tokomaka ata moko te tozwa lelo oyo nzambe abikisi ye asi ayambi yesu akomi nouvelle créative akobeta esu musike te ke o ndenge asala concert asala mosala boye te ekomi lelo ifo avivre akobeta na ye na banini mais akobeta esusu baconcert ya minene te kakende baproduction tout et tout akomi na ta na ye ya retraite biso na 78 ans ekomi ta na ye ya retraite papa kanisela biso baevre na ye badroit na ye bopesa ye sikoyo naza nalingi kombalelanga basalela ye monument na ye ere yangoyo monument na ye papa gentili azolaka kaka tokoya na kozolola na mokoti bakoya mama ya culture et art okolobaki nango okoya ti papa bimi ye nzambe asali ngolu na bundi nzambe asali akomotambola azosolola donc azoyeba makambo nyonso sikoyo bien il est temps azokokisa 78 ans na ye le 19 mai oyo 2022 oyo akokisi 78 ans na ye eza grâce lo nazosenga bino botourne nanu mpe regard epa na ye s'il vous plaît papa. En tout cas, vraiment merci maman. Tout c'est là parce que il va comme si la biso, c'est un projet. Je crois même. Pardon. Papa Zo a même non. Oui, papa Zo. Voilà. Au moni, nous avons il y a papa Lutumba. On a guitare, va remettre on a chez lui. Les cadeaux, ils ont un cadeau chez lui. Je crois que saxo c'est le projet mais c'est que saxo a été na chef d'état pour dire on a misé je crois mon papa que moi a le bango awa mon quand c'est zomona maman zo fungola ngo saxo ils allaient pouvoir que moi na ngoyo il faut à remettre ngo nani ari OK déjà ari micro papa il m'a va dire
et mon chef d'État pour la remise de l'animal. Nana. Voilà ça. Il faut se lever. Ça va se lever. Asimba Molo. Non, ça va. Déjà, voilà. Au niveau bêta. Maman est fidèle, d'accord? Allez, beaucoup. 29 ans. 29 ans, c'est normal, hein? Un peu dans la mauvaise. Oui, oui. Et là, on peut se momenter. C'est pas comme ça. Oui, ça va. Vous avez le droit Moi, des mots. Téléphone cordon. Bon, papa Gabongana, mokonzi ya mboka azoyoka yo ozalaka na susi eloko opesa ye akende na misele azolanda yo lobi nini oyo opesa ye oyimisa bana otema na beza mwana mingi na mboka mingi artiste mingi na mekapa ya Beta. Tala par exemple nayebu asali la biso ngai na franco tabule asala jour moko oyo nayebi eza jour moko osali na
moto mwindo utende wapie soki satana koto moto mwindo e bakoko na biso ya kala nde banani ye nzambe nakomitunaka amama ae nakomitunaka ae nakomitunaka. Merci en tout cas. Voilà, nous avons dit qu'il y a des chansons message de l'équipe au chef d'État. Et le projet, là on a un projet, il y a le Toumba Simbaro, il y a la guitare, et pas le chef d'État. Mais en tout cas, Otongi, il y a un mot qui a un moment chef d'État et qui est au musée national. Il faut dire l'histoire, il y avait quelqu'un qui avait des poumons en acier. Ah, maman, en tout cas, merci bien, maman. Merci vraiment. Bon, allez, alors, merci, Régine Makambu. En tout cas, bon, préparatif. Il y a anniversaire, il y a président Verkis Chamwangana. Hein? Anniversaire Nenge Miloulou, on est se préparé. Il y a Kanda, donc il y a Blagité. Nenge Moua jeté avec l'Ingomba. Il y a Bomoni famille à révolution culturelle. Avec Yemoko, le président des présidents, puis sous la pointe. Hein? Le président des présidents, il sous la pointe. Président Nabiso Chaka Congo. Président Oumela. C'est ça ce qu'on appelle l'amour. C'est ça ce qu'on appelle l'amour. Il y a un babengi bolingo. En tout cas, on n'est pas raté. Bande konangai o ezaki pona relaxer bino ke biso toya pona koloba quoi tchakoute quoi perroquette. On va marcher avec vous ensemble avec de preuves. En tout cas, bocho mona bino moko na sepe na Régie na biso caméra mutasimba ki yango bien zana combo ye moko hein Dominique Moulumba MP4 hein muta filma muta silika la filmer Dominique Moulumba les grands caméramens MP4 na Régie PK les sous to sanité les grands réalisateurs les sommets il y a pas réalisateur tout sans exception mutobo yango azati papa nabiso Joseph Ekombo Ramsès avec le respect que je le dois en tout cas à ça mutu o azo zwanase azo tombola donc dans ce tombola pe indusa bo suis cardinal en live et gogo na gogo en tout cas to kutana to monana lisolo ezali la série continue boucle G Kanda na leli bino fort.